quelqu'un qui a volé qui te donne. Parce que toi tu as besoin de quelque chose. Mais lui il vient de voler. Mais pourquoi tu achètes un habit qu'on vient de voler? Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un qui a volé un habit dans un magasin te le vend. Vous voyez dans la loi, il est écrit que le voleur est son complice. C'est-à-dire le receleur. Il mérite la même peine. Oh, je connais quelqu'un qui me vend les habits de marque. Mais cette personne-là n'a pas de boutique. Il n'a pas d'usine pour fabriquer tout ça. C'est un voleur, c'est une voleuse. Moi, je peux m'emballer. Donc, si vous avez une mauvaise garde-robe, c'est que tu as une mauvaise garde-robe. Garde-robe, on est ganga. Garde-robe. On m'a volé. J'ai été volé. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous venez. Proverbe 29-24, celui qui mange avec un voleur ou encore qui partage avec un voleur est ennemi de son âme, dit la Bible. Il entend la malédiction, mais il ne déclare rien. Makomi zoloba. Muto azo klia na moibi, azo kabola, biloko moibi, ayebi ke oyo eza source ya vol. Azo zwa par, aza ennemi ya âme na ye. Azoyoka malédiction, azoyokela kelimabe. Mais azolobelo côté ou encore azokipe na été, azoparticiper na ye na ba conséquences ya vol. Bandeko ba réalité tozo vivre ngo ebele na mokili oyo ya batu ba benga ngo cop. Cop. Lelo o bandeko mabe koma normaliser na bandenge moko boye. Kande mosel na nzamba auti oloba to pe bokoyoka ndenge azo expliquer oka baya kotekela mutu bilamba ya cher mais na ba prix moko mangondo. C'est vrai ba coopération ezalaka o bat basomba biloko na moins cher ba likida yango pe mais ebele ezalaka moyibi bato basalaka biyoma toyebi bato bavandi na poto toyebi akotaka ba shop abuka ba roquette abendaka ba plan na ba ndenge moko boya ba systématique et puis ayaka tekelaka bato oka bato yango pe bayebi ke masana afrapaka abendaka na ba ndenge moko masa lukelanga borboye oka ba osa pe ba commande moni lokota ok d'accord toyebi ba biloko wana esalemaka trop ozosomba eloko ya moyibi tu es conscient oyebi ke eloko eza ya moyibi. Même la Afrique yana babana misu bando koteka ba biloko eza bano batambusaka ba biloko oyebi ke non eloko mwana oteka ayibi yango oyebi yana bato batekela bango ba telefone na moyibi oyebi ke plan o ba papoli yango babendi yango soki na usine soki kote nini soki wapi ba pesi na $. Tellement eloko bien et puis prix eza se osombi mais tu es conscient que eloko bayiba yango bandeko na ngai ya lisumu ozo participer na malédiction bandeko babiloko bomonaka ya ba moyibi ya na ba réalité belé na oto kolobela mamba vol na TikTok na ngai eningisi bato ba se retrouver bato balobi ba merci bato ba commenter bato ba confirmer bandeko malamu olia Bible zolobe malamu lipa kokauka na kimia na ndenge ya bien ke misuni na ndenge ya mabe malamu lia ata matembele yaya la tata elamba 10 €, la tata t-shirt à 1000 francs congolais osombi na friperie, la tata sandale ya 2 livres sterling ke okende koyiba pardon kosomba eloko ya moyibi ya lisumu ozo participer na malédiction. Il faut faire très attention.
Bande obolimbisi. Ebele. Bakotisi kufa na bandako na bango. Ebele. Bakotisi malade na bandako. Ebele. Bakotisi ba malédiction na bandenge moko bomambo simbaka te. Musala ozwaka te. Oh, comprendre, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi le problème? Nitu mo ba moko ba complication mo robo. Okoma ba na ba maladi bibela bela bandeko. Likolo ya biloko ya moyibi. Na yo sombi eloko pa moto ayibi. Na moto akiko yiba eloko. Bino mibale bwana sort moko. Bino mibale bwana conséquence moko. Bande on a ute ko lobela mamba ba moyibi oyo na lobela ki yango. Yana bato ebele likolo ya ba miyibi ya ba biloko. Tozo neti eloko bato baloba dette coloniale ya bakoko. Ndenge mendele ba yiba na bamboko na biso. Yango wana il faut ba ngombe bakina ko buka ba shop mendele ba yiba biloko to yebi bela langage wana surtout na Belgique na yebi. Belgique France langage wana ezala trop surtout Belgique. Bato na bakina osala biyo mana ba porte de namir kuna toyoka ba masolo. Dette coloniale. Mama papa dette coloniale yonde muto okina ko futsa bango et puis na lolenge wana bandeko babiloko oyo il faut to bimala makambo to tika babiloko toujours conseiller bato par rapport à ba réalité ya ba makambo to yebi ya ba makambo to wana maîtrise nango pona ko bikisa ba vie. Mon frère ma sœur tu sont de ma voix oza conscient nde musel na nzamba utolo ba garde robe na yo eza ya mabe babiloko ya moyibi il faut bimisango. Oui, ça va faire mal, mais c'est ça. Sur le ligne de délivrance, au ligne vie changer, au ligne marambo changer, tu dois te débarrasser. Tu dois te débarrasser na babilo kowana. Zoa yango kene otika wanta na shop à charité. Zoa yango kende ouais donc en fait la meilleure chose à ça les a kene otika wana shop à charité. Kuna barote ka mbongo wana kene pas babola. Ezane to restituer. Makomi ezoloba soki muto ana eloko moyibi azwa yango agenda otika wana église to pe ba basali na nzambe. On va faire na luka version avant na bande émission. Kuna barozwa bateki yango batiango na kata église et ça musala na église. C'est la Bible qui dit ça. Oui, c'est la Bible qui dit ça. Zwa yango tam suso na biso ke no pesa ngo pasteur na yo loba no ba pasteur mais parce que eza ba langage lo ba maka. Zwa ketika on a shop à charité. C'est la meilleure chose à faire. Peut-être moi que zong sa on a shop au ibela ezate ou encore moi que no zong se peut pas moto te atekela kiyo te azong selo mbongo esimba te. La meilleure chose kende ko tika on a shop à charité. Bateka mbongo ba pesa babola ou soit kabela yango babola. Kabela yango babola. Moun ba shege ba fazer bato bazana bilamba rolata te ya pasi wana pesa bango yango. Pesa bango yango. Parce que ezane to restituer. Bango ba sombite bango ba zio kabeli bango. Par rapport à ndenge conscience ezo repression na eloko mabe osali. Ndimela ngai e o sauver yo. E ko épargner yo e obikiso. Mama papa ozana eloko moyibi na ndako. Oyebi ke eza vol. Oyiba yango ou soit osomba epa mutu oza conscient ke ye ayiba yango. Oza ko bomba malédiction. Au fait oza na sebi la kelimabe. Ezo ganga Bible eza clair. Proverbe 29-24. Oza na sabi la kelimabe. Kende ko zongisa. Yala batu msusu balobara malédiction. Bino mone malédiction eza la randeni. Au fait muto okanisa soki comme azolia aza na pe mazo santé zabi azo tambola normal pour nae tout va bien. Il y a des réalités spirituelles en contrôle to maîtriser te. Il y a ba mauvais sort, il y a ba mususu zo sala ke batu mususu ba makambo moko boye na ba vie na bango tambola te yo zo yeba te. Oza wana tu as du mal à trouver une relation sérieuse. Yo so ozui ka mwasi fo boka bwana. Wana poso za calme et stable c'est ezo simba te. Ozo yeba te banzelo lekena ba makambo sala. Batu bele ba yeba ba makambo te. Pour la bato musu bakanisa malédiction il faut ezala soki ndenge nini elo moza physique siko bozo mona ngo ezo ko nini boye ezo ko zongisa so sate razo tambola na nzela banyoka mo mona banyoka mo bazolanda ye wana malédiction te bande konanga to lobela mamba moyibi
moyibi ebebisi ba vie ebele moyibi ekoti bato ebele sa mabele bamboko bomona ya bapoto bato ebele bakanisa mindele bazala na kisi te yana bato ebele na batango akala surtout bapoto akala oyo poto ezali na bafacilité moko boye babuka babanke basala bacheke mabe bayiba babiloko na kati ya bashop na basupermarché consort emema vrai problème na bavi na bango na bandako oyoka moto akoma na basucre na badiabete moko na famille na bango moto moko abela yango te babiloko misusu oyo koya kozala génétique me yenda ye kobanda yango ya kobanda mama papa omemela bana bilakeli mabe na ndako nauta koloba makambo na tiktok yana bato ebele baose retrouve na bana bautiste na kati ya bandako na bango to ya bafamille bamauvais sort bamindele bomona bazala mpe na bakisi oyebaka te baacte opposa osacrifia vi ya bana bakoma koutilize mayele ya bana oyebaka te naoloba makambo par en connaissance de cause ya batémoignage ya bato ebele nabeti masolo na tiktok semaine passée tata moko na Suisse akutana na likama oyo mwana ka moko abota zabie bana nyonso 2 ou 3 problème autisme makambo ebima na prophétie na révélation vie compliquée makambo ezosimba te akenda Congo na circonstance moko na église nde bazoyebisa ye ke no papa tala alela mama papa yana bamama ebele balesa bana biloko moyibi na ndako na yaou vraiment esolo efo yoyiba yaou moto akokota na kati ya shop azwi achange ticket ya elamba mpo wana ezalaki moins cher aka afuti malédiction vous attirez des problèmes sérieux dans la vie zanga me koyiba te zanga koyiba te olatisaka bana bilamba moyibi bobanga makambo te oyebi makambo nini ozolukela bana nalipa na supermarché oyibi c'est pas koza na moko kosomba te mais franchement les gens ont besoin de la délivrance et les gens ont besoin de Jésus yango omoni bandeko ta tozoloba awa keno il faut moto andimela Yesu bato baozwa yango kaka bamona yango neti kaka babiloko moko tala yake Jésus yaki mpe délivre il est écrit si le fils de l'homme vous a franchi vous êtes réellement libre. Il y a être libre et être réellement libre. Il y a bato musu ba hérité biloko badedu na ba famille na bango famille miyibi okota na ndako masa boye obenda 10 livres yana mwana mwasi moko na yebi ya congolaise toyebani très bien kana mboko nga na vandia bato nyonso bayebi eke ayibaka donc yesu aye na ndako na yo keba mamemame par exemple ce sont des liens ya kokata c'est un esprit yana mutu mususu akomprenaka te mais eloko nasala yango indépendamment volonté na ye moye moso avandi bien te mais ozosala kaka oza na besoin Yesu so ondimeli Yesu akangolo pa kobimisa yo na kati ya réalité wana. Il y a des gens qui volent eza te ke ana mbongo te to ana makoki kosomba te. C'est un esprit et babiloko wana ezomema ba problème sérieux na ba vie ya bato. Oyibaka mama papa tu creuses une tombe ozoko mitimola libulu ekomela yo osombaka biloko moyibi ndeko zongisa biloko wana ou soit kendo tika na charité ou soit kaba yango epa babola sinon te ememelo ba problème ebele ba souffrir na ba situation moko compliqué na ba vie na bango o bazoyeba te ezouta wapi mama papa bilo ya moyibi te yo yebi te surtout na bamboko ya bapoto combien de bateaux surtout bato balataka bien bato ba griffe oka moto abetaka ba blouson ya ba 5000 euros mais à moyibi vous avez des très sérieux problèmes hein? Et vous cherchez des très sérieux problèmes bande on a ozamulaite na ozamulaite vraiment nzamba sunga bino oyoki mbela oyo le Seigneur t'interpelle bima na makambo oyo répands-toi et pas nzamba za rezalaka te soki nzambe a permettre yoka makambo mama papa ta musu mabe mo oza liboso peut-être ta musu biloko wana ezo réclamer oza su na vie mulayi te oui yana bato bakufa na beti masolo na TikTok bato balandaka na TikTok bayebi soko olandaka na TikTok te compte TikTok na eza coach la grande ya ba masolo na auto beta récemment
eza parmi ba vidéo etalami makasi et réclamaka tina suka nango okufa na beti lisolo mama moko ayiba polo na mboka Angleterre atinda na Congo malheureusement muto azwa polo na lata mwana e malade banda mwana obika te révélation ekobima baluka bazongisa polo esimba te mwana kufa mwasi moko ayibela mwana ne robe na France ya anniversaire première année mwana bato kitoko innocente akina ko yiba robe ya griffe surtout biloko ya griffe soki ya barberie soki eloko nene mwana fete la kaka na mokolo anniversaire pendant que mwana o fete mwana sala crise akota koma bimatsu te nde bato bagina kotalisa bamona ke robe muto eboma mwana bandeko toza na ba témoignage ebele ya bamakambo ba vol tala par exemple ya babiloko ya boye bapara baokesa bamakambo na bango baconséquence bainonso bato bazosibir mama tika moyibi papa tika moyibi na musala osalaka na batishu bapape mouchoir soki toilette yo oyibaka oyaka nango na ndako baesui tout batishu ya cuisine yo oyibaka bienvenue à movie coding yo oyibaka oyaka nango na ndako mais ozomema bamalédiction na ndako boyebaka te bato bayibaka babiloko na musala bayaka nango na ndako ozomema malédiction na ndako bapapier ya toilette et makambo soni franchement babiloko kolia si il y a des gens qui volent au travail na bapoto bato bayebi makambo azwe na biloko na ndako epu bana ne bazolia mo bazolia mama na nzamba lola que le Seigneur nous aide nzamba songayo oyoki mbela o le Seigneur t'interpelle bima na makambo yo bato mosusu bakomona ba maladi mo esilaka te likolo ba biloko wayebi te bima na makambo yo le Seigneur t'interpelle ndimela Yesu il va t'affranchir et tu seras réellement libre aokangola na moyibi wana okoka kotika te oyebaka te osala nde nini c'est un esprit et esprit okaka langage esprit ka ye moto akokangola yo repentez-vous confessez parlez à un homme de Dieu mosala na nzambe ta nayoki mateya moko tala na salabo nazongisa bo na salabo namonaka bo il y a même de ceux qui balotaka ezata ba o balotaka même bandoto par rapport à babiloko yiba olotaka bandoto ponango mama papa tu cours un danger so nzamba permettre yoka makambo sima mikolo eza malamu mpenza te yango nzamba lingo bongisa avant koza réclamer avant que mabele melayo okende wapi so kufineta wana ya ndimela Yesu kaye mto okangola nzamba pambola bino ezaki tolikasi na bonzambe avec la grande dame osabona na nte abonne-toi likez partagez surtout oyebi to bikisa nani tamusu mutu mo oleka makambo yo kuta na vidéo oyo partage oyeba te parce que bamambo bele bato bavivaka bosolarne bozalaka na ebie ma obetelo te ntango oyoka eloko oyo oka wow esimbi motema na ye nzamba ozanga te opambola yo bopartage bavideo na biso eza une façon ya soutenir biso oui et le Seigneur vous bénira partagez faites large diffusion tokomi na biso na suka bandeko merci pour la fidélité na bino nzambe na nga pambola bino pamona bino kande bolandaka bolaikaka bopartageaka e osunga musala o eke liboso e nzambe ozanga te okanisa bino prière na nge eza nzambe asala bino bolamu na badomaine nyonso ya vie na bino place kolela eza nzambe apangusa mpinzoli place pasi ezali nzambe apesa kimia place mawa ezali nzambe apesa esengo azala solution ya baproblème na bino azala yono na mituna na bino Seigneur je prie
mutu nyonso aza interpellé. To mutu nyonso se retrouvé dans la situation où par le Saint-Esprit nzambe fungolele evo ya sorti. Sungaye afungola motema akanga motema ta mona mosel na nzambe. Ba bondela pona ye, ba solo la pas restituer biloko o enfin kazwa kimia na kombo na Yesu. Soyez bénis, merci. Quelqu'un qui a volé qui te donne. Parce qu'ils en a besoin loco. Parce que toi tu as besoin de quelque chose. Mais lui il vient de voler. Mais pourquoi tu achètes un habit qu'on vient de voler? Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un qui a volé un habit dans un magasin te le vend. Vous voyez dans la loi, il est écrit que le voleur est son complice. C'est-à-dire le receleur. Il mérite même peine. Il mérite la même peine. Oh, je connais quelqu'un qui me vend des habits de marque. Mais cette personne-là n'a pas de boutique. Elle n'a pas d'usine pour fabriquer tout ça. C'est un voleur, c'est une voleuse. Moi, je peux m'emballer. Donc, si vous avez une mauvaise garde-robe, c'est que tu as une mauvaise garde-robe. Garde-robe, on est ganga, garde-robe. On m'a volé. J'ai été volé. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous venez j'ai été volé. Il faut donc comprendre. Nous devons comprendre, bien aimé. Vous savez, il y a certaines choses dans la vie. Ça ne réussit pas, ce n'est pas Dieu. Mais pourquoi tu as conscience? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas de conscience? C'est ça, chercher à gagner le monde. Il faut que mais toi, tu viens pourquoi tu as la vente privée? Est-ce que tu pars dans des ventes privées? Non. Oh. Où est-ce que tu trouves tout ça? Et puis, je sais que il te dit j'ai volé. Mais n'achète pas. Tu oublies que il y a une malédiction qui est en train d'entrer dans ta maison. Zambé na boya, ola tike mova.